Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Nathalie Tozanaye, azo tout nanga kutu question moko ke. Est-ce que soka lingia zonge la musique ya Nzambe azonga makolo Nzambe batu bako finga ite batu babwa kene mabanga te ngai na yebisaka na bike Nathalie esengo mingi na moto oyo azako andimi ayembela Yesu Masia azokumisa lokumu na Nzambe ke akumisa biloka na mokili ko peso litomba te wana Nathalie ndezali wanako na yebisa bino bobonde na pona ye ndango akomi kolata biloka mike wana eza yete eza Satan na mutu azoko manipuler eza kwa télécommande lata boye mela whisky mela boye sala boye mokpo mokili bamona ke somza ki faux chrétien po Nzambe acholama siko yetanga osala ngo latelo ka mukie a filmer mobali na ye bongo na douche soki wapi bolobi po na tali yango te na mbetu bomona ngo te bino mo ba chrétien bolela kutu po na molimo na ye bolela ke Seigneur kino tango nini mwana na yo akotika kosala makambo ya boye aya na masema kolona pengani azwaki concert akotinda kumisusu balobi moni misana na bango monde futi bango mais mara de ozaki dia quoi en tout cas ezalaki po na boyaki na komaki kochola molimo kochola Nzambe kochola Nzambe na ningesu koyoka te yani abandai korbelanga mingi ke yo piza pengani po no komi boye yozali mwinda ya bomo inanga yo kangu ya mobikisi tango ayoka ki lazara kufaki Yesu alelaki asekwisaki ena bakufi talanguya nguya na ye yozali mwinda ya bomo inanga Nzata la bande ko luka biso banda kala tant to yemba makoma na époque wana na ba Grand Hôtel na ba Stade des Martyrs partout to kende to kuta na batandenge na ndenge Satan ndo sepelate po mona ba jeune belé mona ba otatola na minoko na bango ke ngai na bande ko sala ba kisi à partir album na bino o ya Jesus for Life na bongwani na ndimi Nzambe yo kasi Satan ndo sepela au sepela te kuta ko kotona na kanda makasi au luka biso na moyenne eloko moka mukie po akota pa détruit pas boma malamu yango na kota kina makambo wana nduma sikoto Nathalie makoma yeye mavuma similaire ba sur place ba ko confirmer bino mona famille sala bino ndeni et sala biso passe makasi tolelaka nango mingi mais to sa ndeni biso makasi na biso kolela na biso zaka Nzambe foto lelaka pa Nzambe olela pa na ye ofukambi obandi konguluma na mabele tika yo simba te po etumba wana likambo wana ezali likambo molimo ezali bitumba molimo babundela yango boye na mosunite okokoloba ndenge nyonso soki na molimo na ozobondela malamu te po na mutu wana Nzambe na lola aotala yo aotala pe mutu wana ti mukolo ye moko ngonga ndeko beta a touché mutu wana omona mutu wana ozongela Nzambe sala biso vraiment pasi pona oyebisa bino ke ozalaka prophète ozalaka apôtre soki obandai ko sambela makasi obandai ko landa nzela na Nzambe soki Satan azwi ne loro mwa mokie okokoma mabe makasi kutu koleka kutu na batu oyo basambelaka te okoma osala makambo moko oyo eza impossible na miso na bato mais yo komi kosala ngo okomi komela masanga o bandai komela te okomi komela masanga makasi o bandai kosala ngo te omolinga basi ya bato oyo bandai kosala ngo te po nini po Satan azwi yo akomi ko manipuler yo akomi ko sakana na yo. Vous êtes en direct des Congo Liziba TV, votre ambassadeur Fatou Moribo, la best écran de la presse congolaise. Merci beaucoup de votre sur la Congo Liziba. Un grand merci à Frédéric Soki, merci beaucoup à Kevin Pandaleketu, merci beaucoup à Myriam Mampoula pour l'assistance, merci beaucoup à ma grande sœur chérie femme Nara Mbabou, elle est là bien trop. Quand on est dans l'internet, ça fait longtemps que tu as la cala, le calima, comme boye boye, coutu boye, batatouage. Et on est sur place, tous mes copains qui sont les camarades, ma coma, bakena, babunga, babayo, quand on est sauté, tout ça, la pengani, ma coma, na plateau na Congo Liziba TV. Bonjour pengani. Bonjour. Bonne santé. Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Calais. Calamoete. Na les gars sous boye, ça cala vraiment mingi. Mais bah tu me suis pas là bas bah yo était mais tu nous zong ça biso vraiment la manze moment mais faut pas vraiment sur pengani ma coma. Ah. Oui. Tu sais bah aye était. En tout cas izangai pengani boye baki oya. Yonde mobikisi nanga solo na kobangela comme côté. Ya izangai nasi longue changer parce que mbamboule les kebele ils a toujours ngai. Donc c'est toujours mais voilà je n'ai que ça tu te dis à quoi?
Voyage nanga yaki normalement na yaki vacances na mobile nanga na mwana vacances nangu tengesi la kalate na zozonga na yaki pe pour na ko préparer album pour na ko préparer ndenge nini na ko sala album nangai ba idée makambo belé ko luka pe producteur pour na ko produire album nanga pour na ko produire album non je suis un producteur te yango là c'est déjà message te nanu na ko lo baba zali et belé vérité pour ba vérité bazali mais na zengi ba yakaka na bon na suka na pona o ni na ko travailler na ye o molimo ko kambangai pona mutu auto sana ye voilà le makoma ezaka ka tu panzana vraiment makoma ezala ngo kaka makoma ezali to sala ki break comme musicien nous surtout ko sala break que bon sali une année 2 ans 3 ans ya break mais biso to sala ki break moi mukie via makambo ebele pele kaka to ba kito tikana nous et bongo simanango après total ndenge seigneur osunga biso nous vous célébrer que nzia libela non to sala libela te kufi penza e mona te to sala break te omona oyeb sabino likamoko tangu makoma ebimisi ba album to zaki ka ko beta Congo te batu mi bakansa makoma tangu ebeta tangu to yembaki na Congo et suka ka awa non makoma to yembaki partout to banda okende partout moi to sali 2 mois na Cameroun 3 mois na Guinée même sous na Gabon tokeye États-Unis tokeni Australie do bamboka oyo ndenge seigneur alobaki na bilaka ke bokotambola mokili mobimba na kotombola kombo na bino en tout cas bandeko na ngai prophétie ya solo et ko sakate et kokisama et soke lobaki ke okozala mama na bana 7 ti okokoma na bana 7 ndenge lobamaki yango na makoma bandeko voyager mingi ya obondo mona biso ke tozala ki vraiment te mais les makoma babi et kufa pour proposer bino boyemba banzemo oto benga biso to yeba benga banzemo mokili ba proposer bino bino bolinga kité na tela yemba ki yango e panzana ki est-ce que c'est vrai ah non makoma ezalaki bon na ko benga ke ezaki mo ba discussion mukie makambo ebele le kaka na ndenge to boyaka ko yemba na musicien profonde ou bien proposition o ekoyela biso makoma na minute wana isengelaki na biso to sala ngo na nuté to tuna molimo soki molimo boy e boy so molimo ndimi mais epekisaka biso na tangu wana to yemba na batu o bakoya ba proposition ekozala ebele esengela soto za mayela molimo koyeba ko boya yango mais ezalaki mona likamo esalamaki wana biso suto vandaka to boyaka tie ko sala Nathalie ndimi je crois ndimaki na mutu nana ni suna ebisute nana ni me bandimaki basala yango mais ezalaki eloko moko esengamaki te to sala yango yango panze makoma non ko panza makoma eza trop dire salaki mo nungu na kati na famille pe na kati na groupe makoma yango sala mo nungu to comme pe be malgré sala ki na Ranson mais to mo na terminer papa ba 6 millions ba souci voilà ezalaki via omoni ba problème o ele kaka biso wana ezalaki ba problème moko na kokolobake bitumba ezaki bitumba o satan a préparé pour na biso bandeko na ngai omoni makoma satan lingaka te eloko oyo batu amoni ke bato bazaki na ngambo na ye bakomi kokende ko sambela na ngambo na nzambe azali très jaloux alingami ko détruire ko boma nzata na bandeko luka biso banda kala tant to yemba makoma na époque wana na ba grand hôtel na ba stade des martyrs partout to okende to okuta na batandenge na ndenge satan ndo sepela te po mona ba jeune belé mona ba otato na minoko na bango ke ngai na bandeko sala bakisi à partir album na bino o ya Jesus for Life na bongwani na ndimi nzambe yo kasi satan osepela osepela te kuta kokotona na kanda makasi aluka biso na moyenne eloko moka mukie po akota pa détruit pa boma malamu yango na kota kina makambo wana mais bato banolo bakeba makoma basambela nzambe ya solo te baza ba tatouage banduma est-ce que to Nathalie makoma yemba vraiment similaire ba sur place ba ko confirmer bino mona famille sala bino ndeni et sala biso passe makasi tolelaka nango mingi mais tosala ndeni biso makasi na biso kolela na biso ezaka nzambe po tolelaka pa nzambe olela pa na ye ofukami obandi konguluma na mabele tika yo simba te po etumba wana likambo wana ezali likambo ya molimo ezali bitumba ya molimo babundela yango boye na mosuni te okokoloba ndenge nyonso soki na molimo ozobondela malamu te mpo na mutu wana nzambe na lola aotala yo aotala mpe mutu wana ti mukolo ye moko ngonga ndeko beta aotoucher mutu wana omona mutu wana ozongela nzambe sala biso vraiment pasi pour oyebisa bino ke ozalaka prophète ozalaka apôtre soki obandaki kosambela makasi
obande ko landa nzela na nzambe soki satana zio ne loro mwa mokie okokoma mabe makasi kutu koleka kutu na bato oyo basambelaka te okoma osala makambo moko oyo eza impossible na miso na bato mais yo okomi kosala ngo okomi komela masanga oyo bande komela te okomi komela masanga makasi oyo bande kosala yango te omolinga basi ya bato oyo bande kosala yango te mpo nini mpo satana zwi yo akomi komanipule yo akomi kosakana na yo satana akomi meme kocola na nzambe koba nzambe tala moto oyo osimbisaki nguya oyo opesaki makasi tala nde akomi kosala ye. Est-ce qu'un jour Nathalie Makoma ozonga suko yembela nzambe comment osala ya kobanga te? Non Nathalie oyembela ne nzambe Nathalie nde zana kutu aza nzembo moko apesaki ngai ya nzambe mpona kolakisa ke aza na elembo ya nzambe omoni nzambe aotika ye te bobondela nde mpona ye kutu azongela koyembela nzambe misala na nzambe ozala malamu mingi donc toyebika toza na kondima bakretien bazala toujours na kondima ndenge tozala kondima ke yesu masi akoya nga mpe nazala kondima ke Nathalie akozongela miziki ya nzambe akobongwana na ye mais c'est la moi propre te moi comment moi teni a moi razu photo mon ben mais kanyanga tongo a publier ngo comment ça babilo mo boye vraiment ça ki bon nzambe te est-ce que akozonga vraiment ndeko nanga na yebso likambo moko na tout ba tout à l'heure awa bomona ngo mina ba apôtre na ba prophète bomona ba kangi un grand prophète abandé ko sambela makasi to benge grand prophète ça veut dire que abandé ko banga nzambe nzamba tombola ki akomisa ki monene siko bo yo kaika na likambo mukie ati mwasi moko zemi akomi milangwa boye bango ke mutu wana satana zwi ne loko mwa mukie salaki mbala mo satana zwi ko komisa na façon oyalingi yango wana Nathalie ndezali wana ko na oyebisa bino bobondela pona ye ndango akomi kolata biloko mike wana eza yete eza satana mutu azoko manipuler eza kwa télécommande lata boye mela whisky mela boye sala boye mokpo mokili bamona ke aso zaki faux chrétien po nzambe acholama siko yetanga osala ngo alatelo ka mukie a filmer mobali na ye bongo na douche soki wapi bolobi po na tali yango te na mbetu bomona ngo te bino mo ba chrétien bolela kutu po na molimo na ye bolela ke Seigneur kino tango nini mwana na yo akotika kosala makambo ya boye aya na masema kolona voilà mais to kimo ma murmure le kaki ke pengani makoma na tellement makoma bayoka na raté non c'est pas vrai toyoka na Nathalie non toyoka na leki na ngai za leki na ngai mwana mama na ngai na koyiko ndima mabeko ela yete pa ondima te mabeko ela ngai Nathalie to solaka na ye Nathalie apesenga nzembo Nathalie toza na ye azo tunanga kutu question moko ke est-ce que soka lingi azongela miziki ya nzambe azonga makolo nzambe batu bakofinga ete bakobwa kene mabanga te ngai na yebisaka na bike Nathalie esengo mingi na moto oyo aza ko andimi ayembela Yesu Masia azokumisa lokumu na nzambe ke akumisa biloka na mokili ko peso litomba te kutu ezopesa nzambe kanda voilà Nathalie singa bi na yoki ya pengani tanga bi na yoki eza sikoyo na tomboli moto na ngai miso na ngana likolo na lele pas Seigneur toucher ye vraiment ko bosenga otosenga ka comme réalité wana ko menalingo c'est la chose Jesus for life na lelango mingi wa en mode de victoire te par rapport yo ebika en mode de victoire nzembo Jesus for life oh wapi matamboli ou bien oh Jesus for life yazali Alpha Omega Hazala kipe ya kozala yazali Zambe na bomo Akombo na yende tobiki No Jesus no life No Jesus no lie. No Jesus no lie. No Jesus no lie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Voilà, mais vous en avez un Dieu qui est daté, malgré moi, sinon, on va d'ailleurs, mais sentir que est allé. Non, vous êtes en Angola, vous êtes en Angaï, vous êtes en Ngai.
nzamba longola voix na ye na tango pengwi na tango komi ko sala bakisi okomi ko mélanger nzambe na kisi ba mélanger nzambe te nzamba otika yo ala kolongola voix o ya pesa kiyo donc bande ko mi boye baraté bande olanga ba chrétien en tout cas so bo sambela nzambe bozo embela nzambe bo embela nzambe na bo sembo nyonso tout po nzambe a frappaka ya solo soko zo embela nzambe ozo sangsana kisi ozo sangsana lusinga loketo yeba ke nzamba omona oto nyonso to sala musala ya pamba voix na yo ko beba kolongola voix na yo voix no so bande ko frapper batu et ba frapper sous batu te ba omona ka ya zo yemba po nini parce que longola déjà nguya wana ezalaka lokwa milinga nguya wana ezala kwa mopepe donc koti sera na kati na moto na voix na etango yemi batu baningani batu bakosomba album na yo batu batelemi babongwani voilà mais pelengani makoma batu nyonso bafani na balinga coming babi au changeaki so babengo na téléphone on répondre bango mabe vraiment changer kozaki sino zaki ya kalate ezaki vraiment problème ne en tout cas bande konanga la changeaki vraiment na komaki tellement na ndeko lela trop pa na Seigneur zamba aso sengiye akoko pesa yo sengiye msuna janvier pesa na décembre un soit pesa dans 10 ans mais yo sko perdre espoir na yo pour rien et pourtant lipambo lino za pene en tout cas na komaki motomoko lokwa neti na koba rebelle c'est trop dire donc so na kim tabenga pengani nazo silika so mtabito ke l'église nazo na olinga kutko ke l'église te la roma ko vandaka na ndaku na vana ngai na omona ke na yemba po ni sina yemba déjà na obinela nzambe po ni sina binela déjà nzambe ti to komi na ngonga oyo ke Seigneur a sepela na ngote nzambe eko frapper ngai na makambo ebele na maladie ti nzamba biksinga bano bele maladie c'est que vraiment temps ya belé pour elobi ke pengani azwaki cancer a kotinda comme juste balobi moni misana bango monde futi bango mais malade azaki dia quoi en tout cas ezalaki pona boyaki na komaki kochola molimo kochola nzambe kochola nzambe na ningesu koyoka te yani abandai kolobelanga mingi ke yo pizza pengani pono komi boye olika mnini au Seigneur omona ba yani atika ngai sina yembaki nzambe koki na embela ide koki batu mingi o ba sengela makiba bika si babika koki donc Seigneur abandai ko sepana ngote yango wana a frappa kinga vraiment na maladie oyo ke na ngai pona sosola solo ke maladie wana mutobik sangaka rezaka nzambe docteur te ni bokoko eloko moko te car nzambe na bomoi yango bandeko lango bazima ba frapper na maladie ndenge na ndenge bo perdre espoir te nzambe na lola abiki saka vraiment soki vraiment oyamboli oyanoli mabena yo au sengi bolimbi c'est pas na Seigneur ko bondela vraiment la vérité na bosembo kako bondela te ka pobika po wana nzamba zo mona po ya mona na kati ya mitema ya batu pe melimo amona ko sambela lokuta en tout cas na lela qui vraiment pas na Seigneur ya bo moninga bona bonne santé merci voilà mais groupe makoma malgré vos aki famille leader azaina en tout cas groupe makoma na sabino leader azalaki te groupe makoma ezalaki ndenge tozalaki na lolenge na famille na biso ya Aduma ya Tutala ya Martin ya Ani Nathalie na ngai bon ngai Nathalie po Nathalie za mona suka donc lolenge na biso tozalaki yango na pende tozalaki na groupe makoma soki ni kamtonto sala to senga liboso moi ya Aduma moni ndenge nini ya Tutala moni ndenge nini donc tozalaki en famille na famille pe na kati na groupe makoma vous avez une famille, vous avez un groupe makoma. Bon, nakolo balingala langa bon excusenga ke ndenge tozalaki na toyoka yaya liboso yaya mibale muto conseiller biso toyoka bosa likambo tuni donc ndenge pe tozaki na groupe makoma siko Natala zaki mwana mukie bandeko nanga to bandeko tia Nathalie liboso pa zaki mwana mukie makasi azalaki mwana moko ke timide aningara minko bima liboso te so ayembi kaka na konganga butu na moi kasi yo biso tozongi so moto tie lika liboso moi ye na bona ngai no lika nga liboso te moi to tia liboso tia ke sana ayeko zo lire wana atikali pe liboso voilà ça qui le mutumanza ne timide si ndebo mone wana ni soto salana voilà eza ndenge na yete Natala za mutasoni makasi bon vérité nga za mutasoni te mais Natala za mutasoni on a bien nous pendant mon yendo za monjunju winga za mutasoni te non na mutasoni te na linga kimi ko yembela nzambe donc ti sikoyo na linga mi ko yembela nzambe voilà
pepeli moto mais album mais on a comboté non parce comboté non bande ko ngai non na sali na zui comboté parce que ezana nous nazo lamba non biloko donc molimo na nzambe kamba ngai epesa ngai titre oni na ko kotia po album na sala ngo zate ke po kaka na ubela longwe na makoma po bomo na nga na sali eloko na nga mo non non groupe makoma toza en famille na sali eloko oyo po na ko remercier nzambe o abiki singa na maladie nzambo abiki singa na zala litatoli na bato o bazana mbeto hôpital na bato bazana maladie makasi que ezali na nzambe moko atikaka motote que soki leli vraiment et pas inaye akoyoka yo lito ineza polele ye wana nzambe na mta biki singa yango na sali album mais ozongeli ko embe po nzamba frappa kio non nazongeli ko emba kapo nzamba frappa ngate mais namonaki ke nasalaki erreur ya kovanda na ndaku nalingi su mamba koyemba te makamso koyoka litoi nanga nalingi kokasuba pasteur bate ate so pasteur bate na mona toyebi déjà ke yezo zo ya nakomaki mwa lokwa na changeaki na komene ti mutu makasi OK mutu makasi donc makambo wana seigneur asepela nango te soki atombolaki apesaki yo richesse apesaki yo nyonso tu oyo sengaki na kati na ye ale na moment moko komi kosa neti koyima yima neti ko négliger ye nzambe azali nzambe ya jaloux akofrappe yo yango wana na nimbaki ke na sali album opona ko remercier nzambe na ngai pona ko senga pe bolimbisi na makambu oyo elekaki bato ba oyo kango o baza pe na kawa na lokola ngai ko bakomi ko chola nzambe bazana maladie les belés nzambe a frappé bango be maladie moko jeu ya famille ba boaki les maladies donc abo sana te ke nzambe munganga na ba munganga azali abiki saka maladie ezali impossible na miso ba pas na ezali possible on dirait que Nathalie da fongola porte d'entrée ou bibino nyonso bokoma okomo ina nzambe non yanga ezalaki nango après non bande ko nanga za pona natalité eza pona natalité ezali yanga yaki après ezali kaka mopepe moko na kokoloba mon pepe moko yangona ce n'est pas pour rien to mbaki soki bo pepe mabe nakota la seyo nakosimba kaka kombo nayo do mon pepe peza eyaka bande ko nga mon pepe penza eyaka so mon pepe ye ningi saka mingi bana nzambe et pona mi bato bazana étoile makasi poni a groupe bana étoile makasi mon pepe tango ye so boza makasi te bokwei so boza makasi botelemi est-ce que makoma bokoyemba ka le subino nyonso ndezaki kala oui pourquoi pas na groupe na yo to bozaka makoma non nga za na groupe te naza pengani makoma zo sala album mais groupe na biso bon groupe makoma ezali groupe makoma tozaka to yemba ensemble bon mon na biso un jour voilà bozela ka non album ebima un jour to un jour bon bozela ka album ebima bon na kati album bon na Yani bon na Nathalie bon na ya Martin bakoya tous habitons sont ensemble vous avez se compter est-ce que ça sur le makoma kala bozela ka bon mona tout sera tout le monde na ko lo banante mais makoma to mona biso ba Martin bakoya mais adu bakoya to yemba nzembo oyo to ko tellement babondeli pour toucher batu pour batu ba mona solo ke nzamba zaka nzambe yango là c'est pas pour rien yadu mabaki nzamba za mokonzi nzamba za mokonzi kaka mokonzi et c'est ce qu'on a qui une belle albanda to banda don ana mabele na biso oh na mabele na bino mabele na biso wa na Congo mboka na biso mboka nzamba pesa biso voilà ngalinga mingi oyemba te en tout cas nga mingi oyemba na imba su nini Quand me c'est belé bien vous avez album ya te vous avez album strike à album te moi la salango ezate ouais na ozela nanu esila mais ate makoma kasi banze boze belé banze monini na yozali mwinda ya bomo inanga yokangu ya mobikisi tango yoka kila zara kufaki yesu alelaki asekwisaki yena bakufi talangu ya na yozali mwinda ya bomo inanga yozali biloko na bosa monke yozali biloko nyonso ya mokili nga nazali mosumuki bobele sepai na yo kolo na nga ina yo kuto
Oyebi Kouté. Mais si vous relation nous avons le pasteur de la foi, Mère Roger Baka. Ou pasteur de la foi. Ouais. Azali pasteur ou abandon soutenir nga mingi na prière. Na ba prière na toucha kanga vraiment mingi na lolenga bandai côté ya pona kondima. Voilà. Tant da bandai ko bela na bandai ko yoka tonga ba nzembo église mingi ko bondela mingi en tout cas na tombaka pe na pasteur de la foi na sepelaka mingi na lolenga bandai côté ya pe mingi que sur la foi koza na kondima ya on a mona na bi oh en tout cas vraiment ça tombe bien pour nangai vraiment na zala pour na tondisa mana kondima mingi que nzambe akoyoka libonde nanga pa bikisa ngai na maladie en tout cas na benga ka payer bon mona ka pe na tournaka na les groupes les bons samaritains na tournaka pe wana benga kangai na yaka na boya kate po na ebike eloko nyonso tozo kumisa lokumu na nzambe na ko boya te pourquoi fona boya ngo po ezo tombola monene na mokilité mais tombola monene na nzambe to salaka na ye théâtre wana pour ko zongsa bolingo na nzambe pa na bato c'est pensa nga mingi a soutenir nga mingi na ba prière apôtre Mani prophète Makasi Esaïe Diluka na Angola na Luanda bato belé quoi évangéliste Roger Baka ba soutenir nga tant na bandeko bela bayebaka malade na ndeko bela bayibango ba mandeko soutenir nga vraiment mais vous êtes na bima toujours oui toza toujours na bima toza toujours na bima donc église ya bima epekisi batute ke OK et bo ke na église mosusu te bozala na ba pasteur mosusu te non église na bima ezali église ezo fongola maboko pona moto nyonso to mote biso makoma to yemba na ba batu nyonso to yemba na ba Tanzanie Tanzanie baza ba musulman ba toyemba kuna na Niger tokena partout mais bango babandeki koyoka kaka ke makoma eyembelaka nzambe na bomoi donc biso nyonso ozalaka musulman ozalaka mutu nini ke oza ko biso nyonso tozokumisa kaka nzambe tata toza bana libota moko nakokende lelo pa na de la foi pasteur de la foi nakokende lelo kota l'évangéliste Roger Baka lelo na yene tonga na biso na église ya bima apôtre Emani donc biso nyonso tout ofuka makaka nzambe na bomoi voilà to comme la chose na comment message na bana nzambe balandi o profiter na bambote mbote mingi na bato nyonso balandi ngai nzambe na bomoi nzambe na bolingo mbote na bino nyonso kwa message na bana nzambe na oyebisa bino vraiment bokwesa kondima na bino te toujours bozala na sala makolo na Yesu Masiya nzambe atikaka moto te biso nde bato nde totikaka ye biso nde bato tolelisaka Seigneur toyokisaka nzambe soni na ba acte na biso na misala oyo toza kosala ezosepesa nzambe te omona osali yango kaka okanisi nzambe na lola moni yo te ce n'est pas pour rien balobaka ke mapata oyo nyonso toomona mapata mais eza mapata te ezali nde liso na nzambe eza komona biso eza lokwa caméra partout kokende emona yo même na se na mabele aza komona même bobwatami na se na mai aza komona yo yango moni biso na oyebisa bino ke bondimela nzambe bofukamaka toujours na se na makolo na ye bolelaka toujours na bosembo nyonso na bakretien bokontinue koyembela nzambe na bosolo nyonso tu so bozoyembela nzambe na bosolo te boyebaka ngo ke nyonso tozosala eza pamba nzambe omona yo te ekende zéro vraiment merci beaucoup merci beaucoup na suka merci beaucoup na votre sur balanda biso na Congo les Iba merci beaucoup ba résident les cadets de la presse merci à Freddy Tsoki merci beaucoup à Myriam Mapula merci ma grande sœur chérie je vous aime beaucoup merci beaucoup bientôt album Jésus Freddy Tsoki le nom de Jésus Camille Tezobima par rapport à Kibonzambe merci beaucoup maman chérie Gatke mes papa Nadine Puna d'ailleurs trop beau s'abonner toujours na Congo les Iba to saka boulot Kendaka. On se retrouve à la prochaine. Bisous, bye. Dieu vivant. Oh Dieu vivant. Est-ce qu'on comprend pas bon? Aussi si Yahweh, t'es pas bon. C'est une unité, mon fils. Soit tu as nos filles. Ah ça, radio, mais déjà radio. Ah, on va déjà m'envoyer ça. Ah, c'est. Moi,
Quand je l'invoque, il m'écoute, il a rempli mon cœur à tel point, je plus de doute. Quand je tombe, que je garde. Yeah, 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 yeah. Que je garde. Yeah, 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 yeah. Sasa ule music na suka. J'aime ça au gamin. Oganga no. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. C'est bon. Ça va. Oui, vous expliquez. Oh Dieu, mon cœur soupire après toi. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Dieu vivant. Salut peuple de Dieu, c'est le groupe Cœur d'Adoration. On est en plein studio avec un projet qui arrive pour bientôt, un album. Donc on est là, donc préparez-vous déjà. Si Dieu nous permet déjà d'ici mois d'avril, vous aurez peut-être des clips. On est là à une séance d'écoute, on écoute ce qu'on vient de faire là. C'était la dernière séance pour la prise de voix. Là je vois Théo est là, AG est là, Maman Ro est là. Bon, les autres ne sont pas là, mais c'est une grande équipe déjà. Et votre frère Freddy aussi est là. Donc, soyez vraiment patient. Votre album arrive. Nzambe Togolonga va. Oh Dieu est bon quand je l'invoque, il m'écoute là. Remplis mon cœur à tel point, je plus de doute. Quand je tombe, mon Dieu me relève. Peuple de Dieu, on voulait simplement que tout transmettre nos messages importants pour ces moments, vous dire qu'on est vraiment prêt, on est chaud, on travaille sans lâcher, sans se débarrasser de notre énergie. On a vraiment mis cela en disposition pour essayer que et permettre à Bissoto ça vraiment quelque chose de bon. C'est juste pour ça. Salut peuple de Dieu. Nous sommes toujours là, na kati ya boulot en Manzambe. Car la Bible dit que mais nous sommes là en train de préparer encore la nourriture pour attendre. Nous ne sommes pas pressés. Je sais que vous aussi vous avez pressé, mais je sais que tant que nous sommes convaincus par rapport à ce que nous avons fait. Et je crois à notre Seigneur qu'il va toucher les âmes et il y aura vraiment aussi la délivrance, il y aura aussi plein de choses, la bénédiction. Car la Bible dit que vous me servirez et je vous bénirai. Je sais aussi que si le Seigneur entre dans ta vie, c'est là où il y aura une transformation. C'est pour ça qu'on a chanté Mon cœur soupire. Mon cœur soupire, à tout moment j'ai besoin, j'ai soif de mon Dieu, j'ai soif de ce Dieu qui m'a délivré, qui m'a sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bonjour tout le monde. Nous sommes là, on travaille pour l'œuvre de Dieu. Et je n'ai pas beaucoup à dire. Donc à bientôt. Merci. Donc tout ça vraiment là au four et au moulin. Tout ça bon ça moi il est vraiment pour le peuple de Dieu donc. Ce qu'on lit liloba beaucoup à la sauver donc album oyo beaucoup à la délivrer, beaucoup à la bénir, beaucoup à la guérir parce que le nom de Jésus sauve. Mon cœur soupire et ça parmi l'une des chansons et que possible bino boy basusu ko lukanzambe na profondeur, ko désirer nzambe wana parce que sans lui on ne peut rien, sans lui tout ça les l'autre côté. Que Dieu vous bénisse, c'est le groupe Cœur d'Adoration. Oumela Design, une agence audiovisuelle multiservice. Tongo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.